Voilà. Batata wa mama bandeko topesi bino mbote kuna na luango na dioso Kongo mfa Kongo mavula Kongo ngele na RDC kuna topesi bino mbote ngai komo na nga Clarissa Kwalabi Banata nazali wa Allemagne lelo tozo sosolisa bato bitumba oyo ezali na kati ya diaspora ya France awa lelo na kosite bakoma mibale oyo ya André Bitumba oyo boyebi na kombo ya Fai Monama na Israël Numazalai parce que na landi ndenge Israël Numazalai azoloba ke ngai nazali ngamoko contre tous et ye azo comprendre te pona nini Fai Monama akobenga pona barofule ye Israël Numazalai na Congo et que tango ye Fai Monama bakangi ye Numazalai abengi kuna te pona koloba ke barofule Fai Monama mais asali Fai Monama ba video Fai Monama na pesi mbote Israël Numazalai na pesi mbote bolanda ba analyse na zo salo parce que na lobaka toujours to komi na tango ya ère du verso na tango ya ère du verso ezali tango oyo ne mwana ntema koloba tango diakinata masa c'est-à-dire ya connaissance ya sagesse. Maintenant na tango oyo to koti na tango ya kinata masa oyo elingi pe koloba ke tango ya Jésus-Christ ezalaki tango ya ère du poisson. Donc tango ya époque wana ère wana ya Jésus-Christ wana elekani. Maintenant comme na époque oyo Jésus-Christ akoloba ke ou bien na kati ya Bible na livre hébreu balobi na tie makambo nyonso tu na kati ya motema na yo. Donc tokomi na tango wana na tango ya livre ya hébreu balobi ko bati makambo nyonso na kati ya motema ya moto. Maintenant likambo ezali nini? Likambo nini ezali na kati ya diaspora ya France wana. Bobo sanakate bato nyonso tu bobo sanakate ke bato mingi batelemelaki likambo oyo ezalaka ya changement ya constitution oyo il fallait ba changer constitution likambo oyo Jean-Marie Michel Mokoka se présenter oyo na élection wana balobe ezalaki Jean-Marie Michel Mokoko na parfait kolela mutu ba gagner que élection wana il fallait ba ça la deuxième tour mais ba ça la ngote. Maintenant likambo wana oyo ya changement ya constitution o bato batelemela o batelema na Congo oyo nyingisa Congo oyo nyingisa mabele ya Congo oyo hélicoptère eleka na likolo oyo bato batondana kuna na tango oyo okomisa lisana gi bis parfait kolela batelemaka oyo bato ndenge balandaki oyo balobaka lisusu ke bayembaka lisusu balibere nturu na kati ya prison. Donc mabele ya Congo eninganaka il faut pas bobosanaka ke kombango oyo banda deja na Congo wana oyo mabele eninganaka wana ni yango ekolandaka bato te na kati ya diaspora te lelo bobosanaka te. Donc makambo oyo ezoleka na kati ya diaspora ezali en rapport na makambo ya changement ya constitution oyo bango ba changer constitution oyo sasunge sa tikala ko gagner be élection te oyo ezali mokokona Brice parfait kolela mutu ba gagner ke. Maintenant likambo ngonde oyo bango bazolandela ka bato bakamati okombisa lisa batina boloko bakamati mokoko batina boloko. Maintenant bakumo landela sigo bato bazali à l'extérieur ya Congo oyo
pona nini bango batelemaki pona koloba que Sassou Nguesso akenda parce que ezali pouvoir na bango. Maintenant bato ya kati ya diaspora tellement baza na kati ba vitesse na bango bako kanisaka que bato oyo baza na Congo oyo babengi ya Sassou Lond wana basi babosana likambo ya changement ya constitution likambo oyo parfait kolela na mokoko baganyeke baélection bango babosani yango te. Bango bazolandelaka toujours nani likambo oyo ya changement ya constitution oyo bato batelemaki, c'est-à-dire pona bango il fallait pas bino botelema, il fallait pas bino boloba, il fallait pas bato baloba, il fallait bato bazala kaka ba wumbu parce que bango batia bato ba wumbu oyo bango bakanga bato na kati ya bakisi likambo ngo nani totelemeli nani likambo wana. Maintenant bango bazana plan B na bango oyo bango il faut pas massacrer bato nyonso tout o balibaki que bino bo gagner l'élection te bino il faut bolongwa na pouvoir d'où bomoni mokoko batie na boloko bomoni ba procès basali bomoni Dabira telemi à lobby même soki ngana kokufa mais ngana koloba na bino que bino bosala ka politique te bino kuna bokena ko bina ka be Congo et bino bokotika la kozala ba démocrate te. Maintenant na sima wana siko ba iko boma parfait kolela ezali toujours en rapport na likambo ya changement ya constitution ba bombi Auguste Kalakala bagi mafimba bakimi kuna ba ye na kati ya ba diaspora pona likambo oyo ya changement ya constitution oyo bango batikala ko gagner l'élection te oyo boy me bandeko ezali likambo osaka nango te ezali likambo osaka nango te. Maintenant sikoyo ba journaliste o bazaka na Congo oyo bako koma pe ba makambo kuna nyonso tu ba mususu bakima bayaka na kati ya ba diaspora no ba journaliste o bazalaka kuna na IDC Frocade n'est-ce pas bakima kuna bayaka na kati ya ba diaspora mais ezalaki bitumba ya solo pona délivrance ya Congo oyo Congo ezalaka kokangama oyo Congo ba charnier eza na kati ya Congo wana. Me bandeko ezali likambo te que bolongola ba ministre nyonso tu bazali wana biso oyo tovana kati ba diaspora biso tokenda kuna ezali likambo wana te. Ezali nani likambo oyo ya changement ya constitution wana oyo bango basalaki oyo bango batikala ko gagner l'élection te oyo Norbert Dabira alobaki me bino bozo loba ko bino okanda Sassou Nguesso bokena ko vanisa ye mais ye il faut ka bo bombarder ndenge ba président ya Rwanda ba bombarder ke bango ni wana siko basalaki ba procès bandeko bo fongola miso bino bosuba bosali ba bitumba o bino boko bunda oyo Lopanza akoti na kati avion présidentiel ayena ba bemiye awa na kati ya France awa boy yena bokilo balingi baboma celui qui nie tout o babengi Roland Levi nie tout bosuba bosani yango maintenant bosuba bosani bataille oyo basalaki oyo balobaki que bino boko yaka kosala pardon bino boko yako roga yoko yako beta awa te parce boko lingo sala rituel pona Christelle Sassou Nguesso aleka na mokonzi bino bolingo yako sala rituel ngo awa bato ya France kuna batelemi basali bataille yango wana pona roga tika ko beta bino bobosani bitumba wana bitumba donc bitumba bandaki déjà na tango ya changement ya constitution kuna bitumba IDC Frocade etelemaki après bituma mususu yakaki que roga ko beta roga tika ko bitumba yiko salama na kati ya France wana donc bitumba nani ko bitumba nani silite
bato bakokanisa ke non biso tokenda kozwa pouvoir ezali likambo bitumba ezali nani likambo oyo boye Mvuluzi Kimbangu aloba boye alobi il faut bino bozala na pouvoir spirituel, il faut bozala na pouvoir scientifique, il faut bozala na pouvoir politique biloko misato wana il faut moto azala nango pouvoir spirituel, pouvoir scientifique na pouvoir politique, il faut moto incarner biloko misato wana. alobi na kati ya Congo awa na kati ya Congo c'est-à-dire territoire obiso lovana kawana RDC Angola ti na Zimbabwe kuna ti na Afrique du Sud kuna babenga ngo Congo epa yo bango bakosi na ba léopard bakovanda ni ango Congo. alobi na région nyonso tout ekozala ke esclave bakozala lisusu te parce que na tanga kala bato bako déporter bato bako soma bato et français pe bako déporter bato donc ni bato bazali na kati ya bazali wana na la présidence ya Congo wana ezali bato oyo colon déporter ke o benga mbosi bango baza guerrier bango na baza na mode de fonctionnement na bango mususu ya guerrier colon koka bango te, il fallait basala nini, il fallait déporter bango, c'est-à-dire kabola bango bakamata ndambo batinda sikoyo na kati ya Congo wana batinda bembosi na kati ya Congo wana. Donc na Congo Brazzaville wana batoyo bazali wana balobi ke bango bazali président te, bango moko bazali déporter, bazali bembosi bokoyeba bango na bakombo na bango ezaka banani bapata ase baboka sa toujours Sassou Nguesso ou bien Swassou Nguesso eza kofinga te, ezali identité na bango. Maintenant racine na bango ezali wapi? Racine na bango ezali na Afrique de l'Ouest kuna na Benin wuti ko lakisa bino marché biloko bango bazo tongaka na bamboka o bango wuti. Maintenant bango baza na plan na bango oyo bango basalaka na kati ya Congo wana o baza na plan na bango ya ko étouffer maintenant congolais bana mboka bango bako étouffer bango e basala ndenge nini bango bazana militaire na bango militaire bakena oluka colton bakena oluka diamant bakena oluka malachite bakena oluka or bakena oluka cuivre bakena oluka fer bakoluka argent pétrole gaz biloko wana nyonso ezana kati ya maboko na bango ango na bango former militaire na bango oyo babatelaka bango pona bango bakenda sikoyo koluka biloko minerai wana so bomba zwimbongo bakotia yango na trésor public te batini yango na mboka na bango. Donc ezali kamba kozala ministre kuna te, ezali kambo de ya pétrole, ya or, ya diamant, ya cobalt, ya cuivre, ya fer, biloko nyonso wana ya gaz, biloko nyonso o ezana sa mabele wana bango bazali na militaire na bango oyo bango bakendaka kolukaka biloko wana e bazo boma bato oyo soki bakomi ko dévoiler makambo wana bango boma bato wana. Et document ngo ezali document ngo kongo nango nini opération Mwebara bandeko bola muka basaleli bino document o babengi opération Mwebara ezali wana ezotala bino pe bozotala ngo ezali wana na internet. Mais eloko bino bozo luka ezali nini ke biso tolingi tozala kaka ministre kuna bon nommé pe kaka biso ba nommé bino pe bozala ministre kuna bongo parce que awa nani na koteli nani likambo ya fai monama na Israël numazala ite Israël numazala azoloba ke ngana zali ngamoko contre tous mais boni Israël numazala ya komo loba ke
yazali seul contre tous alors que yazali na kati ya collectif. Israël nous mazala yo zali sur na kati ya collectif wana te. Donc yo so wangani sigo yo collectif wana yo komi sigo seul contre tous. Ngala yebi ndeni yo zo saba analyste. Israël nous mazala yo zali moto ya diaspora te. Yo zali moto yo ko bunda bitumba na yo kuna parce que yo ko sala pe kuna na Congo oko sala ozali mwana na bango ozali mwana yo moko lobaka ozali mwana ya Ambroise Numazalai banani basala PCT ezali Ambroise Numazalai na ba Mariam Ngwabi yo ozali mwana ya PCT yo swani na batata na yo kuna oswani kuna esili maintenant sikoyo o dribble bango oye maintenant la kati ya diaspora oye na kati ya France eza bato nyonso tu tango yo ye na kati ya France oyo ngana zo répéter oyo ezaka makambo yo moko kolo tango yo ye na kati ya France ozova na mwana na yo ya mwasi boyokani susu te abengani yo boko yo kanisi na mwana na yo mwasi te yo bandi ko sala ba video na kombo ya ndeko na yo ya mobali oyo azalaki na garde présidentielle kuna oyo baboma yo bandi ko sala ba video wana okoyi ko loba ke ngai babomi ndeko na nga mobali oyo azako sala garde républicaine wana depuis abunga toyebe pa ya salite après yo komi siko ko indexe nani ngwaka mabe maintenant tango yo sisi koloba makambo ya ndeko na yo oyo akosala garde républicaine oyo abungana oyo amwanisa makasusu te après yo moko yiko loba isusu lobi que yo yiko comprendre que mama na yo a signé que pacte tango ba yakaka kodwa ndeko na yo mobali asana na présidence ba bomaka tabakuna donc yo yebi pacte wana oyo mama na yo asala na Sasulonde. Maintenant Bob Bakayi kozwa yo yuko lobanini yo yuko lobaka Sassou Nguesso de Azali wana jamais akoko gagner l'élection te ngamoko Numazalai na voté 50 fois. Na sali ba document 50 fois o ngamoko na voté. Donc elingo lobani. Elingo lobaka na 2016 oyo bato bako loba changement constitution za la terre Sassou Nguesso akolekana te bino muto salaki nyoso wana pona Sassou Nguesso alekana. Puisque yo moko voté que 50 fois. Donc, tango bebeli yo kuna na bango, yo yina kati ba diaspora. Est-ce que yo zali muta diaspora? Non. Est-ce que zali na bato oyo déjà basuba bandaka bitumba oyo na kati ya diaspora? Oui. Bazali. Maintenant, est-ce que bato wana oyo ba bengi ba fai monama bango ba komona yo na miso ya moto que yo zali muta diaspora? Non. Tango yo awa na ko liga ko répondre na question na yo koloba ke mendenge nini yo fai monama eloko nini ngana sala yo oyo yo komi ko téléphoner bazongisanga na Congo mais awa yo siko bakangi yo est-ce que ngana bengi pona bazongisa yo na Congo ngana bengi te siko ngana zoloba siko na Israël Numazalai. Problème ezali que yo zali moto ya diaspora te yo kimi kuna yo kimi famille na yo kuna yo kimi Sasulonde parce que yo swani na Sasulonde yo zali moto ya système mais ba fai monama bazo combattre ndeng système wana or yo zali moto ya système tango yo ye na kati ya ba diaspora yo bandi ko beta masolo na yo c'est-à-dire yo zaki na plan na yo o yo zaki na ngona kati ya bongo mais moto mususu akoka ko yeba te que yo zana plan na yo o yo zo sala yo zo combattre le système wana te yo zo dévoiler le système wana te yo zana plan na yo mais est-ce que suka plan na yo moni samite plan na yo moni sami yo moko bitalisi plan na yo o yo zaki na ngona kati ya bongo yo ko swani système wana te yo yakaki pona ko infiltrer ba faille
yo yakaki mpo ya koinfiltre bato bazala kati ba diaspora puisque preuve ezolakisa ndenge yo moko ozoloba ke nga nazalaki na nga kuna te epai oyo bajuge na makambo ya fai monama me nga naza na badossier ozomona ke yo moko ozomibimisa yo moko na polele ozomibimisa yo moko na mpwasa yo ozalaki kuna te epai oyo bakosamisa fai kuna te me yo oza na badossier. Donc, yo moko mibimisi yo moko na polele na poisa que yo zali moto ya système effectivement yo zali moto ya système puisque yo zali mwana ya PCT. Donc, yo moko po lobi sous que yo zali seul contre tous. Donc, yo zali même pas na kata collectif wana te. Donc, yo omitia te que yo zali pe na kata collectif wana oyo bayakaki ke bakomi bofongola ba passeport c'est marque ya bato bakomi bofongola ngo yo kendaki pe kuna mais donc yo zali même pas moto ya collectif te puisque yo miti que yo zali yo moko omoni que yo moko zo mi bimisa yo moko okomi bimisa na polele en poisa tango yo obimisa ki likaboko bokota ngai bayiko agresser nga awa na mbeli na kati ya ndako na nga bayiko agresser nga e nga na ko porter plainte yango esuka wapi na moto ayaka ko agresser na kati ya ndako soki makambo fai monama azoloba eza ya lokuta la main noire eza na nsima wana te bongo yo nani ayakaki kotia yo mbeli na kati ya ndako na yo nani ayakaki kotia yo mbeli na kati ya ndako na yo e mpona nini yo ozali mwana ya PCT mpona nini yo okomi okima na Congo yo okomi oyaka sikoyo na kati ya France wana apres sukasuka vision na yo emwanisami tango baye mpona kopesa ba passeport ya semak balobi na bino nini discours nini batangaki kuna est-ce que bino ozo appliquer discours oyo batangaki tango oyo bapesaka bino le collectif bokendaka na ambassade wana batanga discours moko yali wana discours yango eza pe awa natia yango awa boye na page na ngao ya YouTube bomoni bien que na suka yo lobi oui nga na bonzaki nzungu nga na dikisaki nzungu nga na dikisaki ba photo me nga na bungaki nzela nga na zongi na ndako ya tata na nga yo moko lobi yango mais soki yo ozalaki ya kobunga nzela yo zongi na ndako ya tata na yo yo kanisi ko baninga epa yo kokenda kuna kokuta na bafai bango bazali na miso komona te ko moto azana lokuta bango basi bamonaki déjà que yo ozalaki na lokuta depuis kala mais yo moko mimonaki nani te que yo ozalaki na kati ya lokuta puisque yo moko oyi koloba ke nga na zongi na ndako ya tata na nga nabungaki nzela najukisaki nzugu nafingaki bango nyonso mais na zongi na ndako ya tata na nga mais c'est que yo moto infiltré ke bafai donc yo moto infiltré ke bafai d'où bafai maintenant balobi ke yo yiko infiltré biso yo yiko yeba makambo na biso pona yo pesa ngo kuna na système wana e biso tokosala ke yo zonga na Congo parce que awa yo yiko infiltré biso yo zonga na Congo e pa yo butaki puisque place na yo ezali kuna na kati ya système wana place na yo ezali awa te place na yo ezali kuna wana maintenant la logique ya fai yo infiltré bango maintenant sikoyo yo makambo na bango pona maintenant yo pesa na système wana mais bango sikoyo basi babimisala ki yo déjà na poleli na poisa que yo ozali moto ya système wana mais yo nani okomi yeba te que bango basi bango bataki yo déjà depuis kala après tango yo ke kuna na makambo oyo ya ba passeport ya sebak oyo yo moko lobi oyo pesa mbongo basombi yo ndako yo zongi sikoyo epa tata na epa yo butaki mais maintenant soki fai mona malobi que yo zonga na mboka na yo oyo yo zali moto ya système yo ko infiltrer biso boni yo kuma yo kango isusu passe na kati motie boni yo komi ko loba isusu que non ye abengaki pona ba zongi sanga mais bona ba zongi sur la système oyo butaki puisque yo ko infiltrer bango wana siko na logique ya fai
maintenant tango yo ozoloba ke ndenge nini fai na Donald bazobenga mwasi na ngai mpona babebisa libala na nga n'est-ce pas ezala mwasi moko abengaka yo na life wana alobi ke jongisa mbongo na nga yo ozosala life mwasi moko abenga wana alobi ke yo oza na mbongo na nga il faut futa mbongo na nga yo kata bongo mwasi na yo amonaka te ke mwasi moko abengaka kuna yo ozaka na nyongo ya mwasi moko kuna oyo odribleke mwasi wana. Maintenant question ezali ke nani azo infiltre nani. Maintenant soko tali rapport na yo na Laundry Déco ba Laundry Déco ba telebelaki changement à constitution ba Laundry Déco ba telebelaki na tango ya élection oyo ya parfait kolela oyo ba telemaki ba salaki déjà ba bataille wana yo salaka te yo leur wana yo zali na sima ya Sassou Nguesso ozo voter Sassou Nguesso 50 fois. Maintenant tango yo ye siko la kati ya diaspora yo ye ko infiltrer ba diaspora d'où yo zana ba problème na ba Laundry Déco yo zali na ba problème na ba Aristide Mobebisi parce que tango ba Aristide Mobebisi ba telemaki pona ba lobaka makambo ya changement à constitution ba lobaka makambo oyo ezo sala mabembe kuna bazalaki na ba quoi yo zalaka te yo ndo zalaka nani oko voter Sassou Nguesso 50 fois. Nani ayi ko infiltrer ba diaspora ezali yo. Parce que faut lobela bakamango ndenge ezaleli yo yi ko infiltrer ba diaspora et yo maintenant ba di ko lela juste que o lobi que yo zali yo moko contre tous. Mais donc yo ko peut ko infiltrer le collectif. Parce que position no ezani position na yo yo moko te yi position na yo. Position na yo ezali esprit ya PCT puisque ezali mwana PCT. Maintenant boni bino oyo bolobi que mama ya faille atekisaka ba plastique mais soki mama ya faille atekisaka ba plastique est-ce que mama ya faille abomaka bato kuna non nana abomaka bato kuna bato ya PCT donc batata na bino moto babomaka bato kuna na Congo pona nini pona koluka or pona koluka diamant pona koluka pétrole pona koluka gaz pona koluka coltan pona koluka ba minerai ya mboka nyonso tu na kati ya Congo. Boyaka na kati ya Congo wana ezaki pona kolinga bato te boyaka ki na Congo pona bobomaka bato pona sikoyo boye mama ya faya bana kotekisa ba plastique et bino boseka ke yo mama ya faya yo tekaka ba plastique mais vaut mieux moto atekisa ba plastique na ye a nourrir bana na ye kake na kobomaka bato kazala kana ba militaire ake na kobomaka bato numazala ya boma bato to aboma te aboma moto aloba ngo nani Pascal Lisuba. Donc bozala kati ya karma oyo ya numazala oyo aboma bato. Donc moto akotekisa ba plastique na ye na zando abomi moto wapi azala kati ya karma ni azala kati ya karma te. Et moto ayi ko infiltrer bato na kati ya diaspora olobaka ke ngana zali na ba ngana zali na ba document ngana yebi makambo awa bo sikoyo bo n'est-ce pas tolobaka ke ici on roule en beba kuna nen ba sala projet de société ba bengi République du Congo te kuna ezali ba envahisseur oyo ya ba bembosi o ba yaka wana ba déporté oyo bakanga Congo ba du ba militaire bati moto ya dénoncer bango ezali nani ezali Norbert Dabira et yo moko pe o dénoncer ke bango et sikoyo boy yo komo dénoncer nani Ignace Ngani et nani apesi yo ba document ya Ignace Ngani et yo ozali moto yo zo lakisa que ici on roule en beba na Congo nani basala République du Congo te yo zo bimisa Sassou Lande na polele na mpwasa puisque Ignace Ngani azali ministre kuna yo moto zo bimisa ka ye na polele na mpwasa yo du ba document wana wapi yo moko lobi yango olobi bango moko to batindi yo mais pona ni parce que yo zali mwana ya PCT kuna batindi yo ba document pona o poisa PCT oyo tata na moko asala
maintenant soki fai mona malobi que yo zonga na Congo pa yo guta kuno ke na kosala mosala PCT wana bien et mabe ezali wa puisque ye fai mona ma d'après ye azo combattre le système wana alors que le système wana eza mabe donc awa nako répondre na numazalai oyo azoloba que nga nazali seul contre tous yo moto ye ba filtrer bato parce que yo ozali moto oyo ya diaspora te ezali plan na bino oyo bino osalaki na PCD kuna mpona yo ya koinfiltre bato me oyo bananani koloba ke yo ndeko na yo mobali baboma ye me ezalaki donc lokuta ezalaki donc lokuta ndeko na yo mobali donc baboma ye te puisque yo ozongeli PCT yo ozongeli Sassou Londres mais ça veut dire que ezalaki jeu ndeko na yo mobali batikala koboma ye te yo ko infiltré de ba diaspora bato oyo bazana kati ba diaspora ba banda bitumbango déjà na tango ya changement ya constitution tango IDC Frocade et Botami bango ba telemaki pona IDC Frocade et lelo awa bazo landaka bato ya IDC Frocade bato batelemaki balobi non na changement ya constitution non roga ko beta bate bazo landelaka bango yo ozalaka te donc yo zo sala mosala ya bato wana oyo bazo landelaka bato oyo balobaki non na changement ya constitution non biso tolingi susu Sassou Nguesso azala te non biso toboyi yo zo sala mosala oyo ya bango puisque yo zala kati ali mwana ya système et puis yo zonge isukuna bango ba pression mbongo donc c'est clair makamba ko leleza te yo yiko sala mosala ya bato ya système wana contre banani contre ba faille contre banani contre ba Londres Déco ba Londres Déco o bazaki da sima ya ba Guy Brice Parfait Kolela donc makamba kokosa baninga zate makamba kokosa bandeko ya Congo mfa Congo mavula awo ezali likambo ya changement ya constitution oyo bango bakokaki ko s'imposer te bango basalaka bakisi kuna barompo nyonso tu etonana na bakisi PCT na bango wana ezalaka bakisi na bakisi depuis na kati ya Congo na sala ka bakisi bango basappuye ke kana bakisi ezali likambo bakisi donc ezali likambo oyo ya coltan ezali likambo ya nini ya pétrole ezali likambo ya gaz ezali likambo ya minerai ezali likambo ya diamant ezali likambo ya malachite ezali likambo ya pétrole déjà Laurence Okokwasa abimisa ngona polela abimisa ngona poisa donc ezali likambo te que fai monama batindika ye kuna pona bango balingi makila bato ezali likambo kotindika fai kuna te so bino bo lembi politique wana parce que bino bo mosala bino bo suseke makila bato mosala bino ko bomaka makila ko bomaka bato ba charnier o ezana kati ya Congo ezo loba ezo ganga ba charnier ezali wana roga sa yemba boyoka kolela ya mwana nyawu na kati ya Congo wana to bino wa okosa isu bato te bino saka politique kuna te maintenant sikoyo eloko bino okumo luka sikoyo mutu ya faille pona sikoyo mela makila ya faille ndenge bino melaki makila ya nturu bozo luka mutu ya faille kaka ndenge bino lukaki mutu ya nturu parce que nturu ako yebisa bino ba vérité que bino osala ba faux billet bino osala politique te kaka ndenge bino luki mutu ya ndani mutu ya dabira o alobi na bino ko botika ba guerre za malamu te botika nga famille na nga nyonso se kufi pona politique lokuta o ezalaka te oyo e bino bokotika la kozala ba démocrate te bino bobina ka be Congo bino bozali na philosophie na bino be Congo bino bozala ba démocrate te dabira lo ba bino ngo
donc awa ezali likambo nani ya changement ya constitution bango bazolandelaka bato nyonso batelemaki wana ke bino boko changer constitution wana te bino botikala ko émulation oyo bango bazwaka wana na ntango ya changement ya constitution nani badigere yango te yango wana bango bazolandaka bato na kati ya diaspora etango Aristide Mobebisi azoloba ke me ngai bakolandaka nga awa boye mpona bakolinga oboma nga bato bakoloba ke yo ozali nani yo ozali nani me ye azali Aristide Mobebisi azali un ancêtre okansini bango nyonso kuna bayebi bato oyo ya Congo ya Sasulondu wana bayebi ki ye Fai Munama bayebi ki ye Aristide Mobebisi bayebi ki ye Evra Nango bayebi ki ye Roland Levinitu bayebi ki ye mususu nani Mandiono bayebi ki ye Norba de Paris bayebi mais bino moto oyo malanda ngombo bokende ko voter bango 50 fois moto boko yaka ko bako utiliser bino parce que bino moko boza ba victime bazo utiliser bino après bako soucier ba kila na bino boya ko loba que mais ye Aristide Mobebisi azali nani ye Evra Nango azali nani ye Fai Munama azali nani ye Roland Levinitu azali nani mais ba yebi bango ba yebi que bato wana baza bandani. Donc bino bokoya reçu yo pasteur Numazalai oyo olobi que yo simbi Bible mais Bible wana oyo simbi wana Bible wana oyo simbi wana ba lobi na kati kuna ba be makambo nyonso batina kati kuteba na yo alo bongo alo ko makambo nyonso batina kati kuteba na yo donc yo tango yo yakaka na kati ya ba diaspora tango ba Londres de ko ba ko mona yo wana ba yebaki que yo zana lokuta tango ba Fai Munama bako mona yo wana bayebaki ke yo zaki na plan B na yo mususu mais yo laksi ki plan B na yo mususu maintenant ko lela sute pona ko loba ke yo zali yo moko contre tous non yo yinde ko infiltrer ba diaspora parce que au départ yo zalaki wana te yo yi ko infiltrer ba diaspora na Congo ya ndeko na moko mais soki yo lingi ndeko na yo ba bomi ndeko na yo oya ko sala na garde républicaine kuna bomi ye yo tiki yango yo zwi mbongo na bango maintenant ni bato ya diaspora bengi Londres deko Fai Munama Aristide Mobebisi Evra Nango ni yo kolinga yo so texi déjà molimo ya leki no ya deko na yo oba bomi kuna na garde républicaine maintenant yo ko ya kolinga Aristide Mobebisi yo ko ya kolinga bato bazanga kata ba diaspora ba Londres deko non donc c'est clair et yo moko zo loba ke ngai famille na ngai ye ababoy ye na ndenga monyato yo moko zo loba ngo famille na yo ye na ndenga monyato mais li ko loba ke yo moko bimisi système wana na mpolele na poisa ici on roule en beba et mon sami donc PCT moyibi ndenge ba yebaki ke PCT moyibi et bino bozali bana ya PCT et donc boseka ba mama oyo bazotekisa ba plastique te ba mama oyo bazotekisa koko mfumbwa na kati ya bazando te bango wana mutu bazali vrai basi oyo bazotekisa ba plastique oyo bazotekisa mfumbwa mpona ko nourrir bana na bango mais bango bazokela ko yiba bato te bazokela ko boma bato te bazokela ko dikisa bato te bazokela ko sala ba charnier te mpona ko sala politique alokuta moyibi politique bakisi na rond-point nyonso tu etona na bakisi siko bosuki ndenge bozali wana bozala kosuka bomoni siko ndenge sikoyo Fai Munama siko asukisi bino ndenge tozoloba wa Fai Munama asukisi bino Fai Munama asukisi bino sikoyo asukisi bino parce que il faut te expliquer makambo nyonso tu ndenge ezalelaki na sina expliquer ke bino ba attaque onga na zwa na kati ya diaspora na expliquer bino ngo angona awa na ko continuer toujours expliquer parce que après ko comme vrai livre à monene makambo na zo salo e ko comme vrai livre à monene parce que na expliquer bino ba attaque onga na zwa e bandani banani bako sala ke ngana zo ba attaque wana PCT ba investir mbongo ebele la main noire investir mbongo ebele pour na attaquer Clarisse Akwala
awa siko Asie Dominique de Marseille auti osala vidéo non na komba na komba Clarisse Akwala botuna ale atipa kwala moto andoki wana oyo bako tinda ye pona nani mutu a Clarisse Akwala botuna sikoyo baba bienvenue Malalu botuna siko banani botuna ba BKM Chabilal botuna banani ba Jim Kai botuna banani botuna ba Bernard Pongi botuna banani Olga Misutu botuna siko banani botuna sikoyo oyo babengi nani mwana ba nzimba o babengi nani oyo encore enregistré nga mwana ba nzimba oyo babengi komone nani Ayatonga Wilfried Onyami Masengo tiase oyo kokosa batoko botala ntumi azala kati ya buisson na lobi lo kuta na yo Masengo tiase mota lo kuta oguta na Afrique de l'Ouest oyo kokosa batoko ntumi azala kati ya buisson o ntumi azo sala nini ntumi azo sala défilé ba Didas Bantilulu o basi ba boma bato basi ba boma ba massacre bato na kati ya Congo oyo ba utiliser bango pona ba boma ba Congo ba bomi ba Congo Bantilulu ba yana kati ya ba diaspora awa ba yawa ba eko dondo ke biso so boma bato bandoki ya Congo ba bimi na polele ba bimi na mpwasa bandoki ya Congo ba bimi na polele ba bimi na mpwasa basala ka politique te ba yibaka or ba yibaka diamant ba yibaka pétrole ba yibaka malakite bayibaka ba minere nyonso tu ya Congo batongo ba huta wapi bazali ba bembosi ba huta wapi ba huta kuna na Afrique de l'Ouest embongo nyonso tu bango bakamata kango ba kenatina wapi batina ngona Benin batina ngona Afrique du Sud na Côte d'Ivoire batina ngona ba Sénégal kuna pa bango ba huta bandoki ya Congo ba bimina polele ba bimina mpwasa mwana na bango moko o ba bengi Israël ou Mazalai ye wana ko voter bango 50 fois yaka ba infiltrer nini ayi ba infiltrer ba diaspora siko ya bimina polele ba bimina mpwasa basuki document ngo ezali biso nyonso tu toko kamata document wana oyo ba bengi opération Mwebara toko tiango wana toko tangango bayibo kosa bango na kati ya diaspora ko biso na kati ambassade que biso to yiko pesa bino ba passeport biso ede ezalaki plan B na bango tango siko fai boda makoko jo passeport nango bomoni basuki wapi balingi siko ko tindika ye sikoyo na Congo alors que document ya opération Mwebara wana ezoloba nini ezoloba ko bino nyonso bofika ka biso bino bokoko ya na Congo ate mais pona nini bino bokoko liga susu ye fai mona mazonga na Congo kuna moto akozonga na Congo ezali Israël ou Mazalai puisque aguta kuna pa na bino bino otida ye aya ko infiltrer diaspora bon moi siko vérité nenge bimi vérité siko ebimi vérité ebimi moto ayaka ko infiltrer diaspora ezali mwana na bango moko Israël ou Mazalai mais bango basiba komela déjà bino nyonso tu bazalaka ba diaspora boya ko boka ngunda ko bino bokozonga na kati ya Congo te parce que document ngo opération Mwebara ezali donc la main noire ezali donc awa tozo bundela kanani makambo oyo bato batelemelaki sasunge so pona ko loba ko non changement de constitution kozala te non biso to lingi susu bino te bato ba yema na kati ya Congo biso to boyi mbongo biso to lingi changement mboka nyingana ki ba bo bimisa turu na la fin bango ba mona kini bazaki tellement humilié ba ko boma turu bakamati okomisa lisabati na boloko bakamati mokoko batina boloko et maintenant sikoyo André Rodriguez Luemba o basi ba yibi na ba Grace Luemba basi ba yiba mbongo ya Congo kuna ba ko telemela siko Clarisse Akwala andoki bilo za ndoki basi ba mami wata o ba kanga pointe noire ba ko telema sikoyo ba ko telemela Clarisse Akwala lo kwa Clarisse Akwala mutabomba kabatu kuna alors bino to lia kambo ya pétrole bino lia kambo ya diamant bino lia mbongo ya gaz bino lia mbongo ya malakite bino lia mbongo o ya Congo kuna bandoki ya Congo ba bimina polele ba bimina mpwasa o ba yako ko infiltrer Sadio Morel Conté moto abimisa makambo nyonso ezali nani eza Armand Monjono bandoki ya Congo ba bimina polele ba bimina mpwasa ba système na bango nyonso bimina polele bimina mpwasa ba suki ndiko basali wana basala ko suka